oyo bomoko ya mboka. Tozana système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Esprit ya moto mai mopepe. Les saints de nos saints ancêtres, les grands lions du Congo. Topesio ba merci les bons dieux parce que so talisa mokili mobimba na kati ya bitumba oyo ya tous contre un oza ko confondre mokili na moto na yo na mai pe na mopepe na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, na ye kaka kozala reconnaissant na tondi nzambe na kumisi nzambe na ba victoire nyonso azopesa peuple congolais pe na ye ko encourager ba résistant diaspora congolaise boa kitoko pe boa makasi boboyi kozala ba traître na kati ya mboka. Lelo na lingai kotalisa bino peuple congolais mokili mobimba en tant que prophète. Tozana bino elongo bato nyonso bazobundela Congo na lutte ezali sincère. Vous comprenez? Ba traître te ba ndokité. O lobby bomonaki ona obundela mboka na ye de pes na menzoka moto na zane traître. Baki ko sala ba alliance na ba sorcier pona ko détruire mboka Congo. Donc lelo na ye ko yebisa ba résistant ba combattant diaspora congolais partout bino bozali que ba félicitations na bino, ba encouragement na bino, boye ba kelombe ya vengeance, prophète oyo nkola apesi bino azana bino elongo. Emporter une grande victoire lobby na France. Parce que na yebisa bandeko que mystique ya vengeance eza moto mai na mopepe. Lobby ba combattant bobondi na nini? Si bobondi na moto. En tout cas, on doit constater que va réussir, va mettre le thé, va confier dans le lobby. Bozo ba image, il y a concert. Bon garder yango, bon tala ne otito zo kende ba bilongi wana bo mona kito ba mama wana o bazo sepela bibembe. Hein? Donc baza sacrifier. Peuple congolais, Nathalie Sabine loko moko ke bo remporter victoire. Félicitations na diaspora congolaise o baza na kati ya Paris. Boa bilombe boa makasi na zoe sabe na minito Macron en attention ozona diabète pamba ye kozona paralysie en attention na ba ministre na bango ba en attention parce que lobby mystique ya moto ezalaki na bino mon pépé azokende lisusu na bino na Belgique. Donc lobby cette fois-ci ce qui kola ko permettre que biso pe tozalaka na sur terrain o ngani okalonga jui avion a mati bobenga pe ya bino nganga ya molimo bwana nganga moso molimo te na troisième temps on kola pesi bino oyaza très traité c'est papa Charles Louo oyaza na bino elongo to bunda to empêcher héritier fali azu yango sabinote do baza par terre succès sili hein après journal lobby succès sili ndenge na zeb sabino. Donc félicitations na ba grande dame. Hein? Likambo etalaki ba maman Rite, ba papa Jacques, ba maman Nicole. Hein? Une dame la maman Nicole etalaki ba maman Nina. Hein? Bazo benga, bazo papa Charles mais bien aimé, bon remporter victoire. Échec eza total. Donc Nazreb Sabino botale loko moko signe victoire. Peuple congolais, diaspora congolaise, bozana nzambe, yo ya vengeance toi na troisième temps. Bandeko ba bokechu bandeko don nzambe azobatela bino na lito bozosa bozala kana ba traître te hein traître za la te po traître kokufa na ne oyo parce que banda 2019 tina 2021 na kangi yango ba leader bazokende ba musicien ya politique ya ba faux leader théâtre de gauche à droite baza déjà na molongo na liste ba okende donc on est ça ba concert na bango asuka po baza na kokende. Vous comprenez? Alors, Botala, Natal Sabino, Sinmoka victoire. Peuple congolais, thème notre état où il y a tous contre un. Peuple congolais, un, Bobundi, na, ba franc-maçon. Donc, moi, Kirinyo, c'est besoin na ba franc-maçon. Bobundi na bango. Bayaki concerté. Bayaki bakanga bato ba sacrifier parce que ndenge 40 c'est côté bango na musique. Tant ba consulter monde na bango yo occultisme ba sengi bango bakanga bato na poto ba sacrifier. Ezai concerté. So il faut comment on va bêter concerté
bayaki kokanga bato na poto ba sacrifier bango po ba chauffer biloko na bango. Mais moto oyo bino boche wana moto boche wana etumbi biloko ba franc-maçon, etumbi France, etumbi bokonzi ya Macron, etumbi bondoki ya musique. Vous comprenez? Etumbi bondoki ya musique. Donc lelo diaspora congolaise, peuple congolais boyebake na Congo tozaka ya kokabwana deux parties. Parti ya basantu ba sauver oba bundela mbo sans injustice, na parti ya ba sorcier ba diabolo o bazoke négocier na ba mboka mosusu na ba bokonzi mosusu pona ko bundisa biso. Alors bo mona pas cité au monde biloko ndenge bim ezaka po boye ba artiste tel to kansaka congolais nzoke ennemi ya ba congolais et politicien tel to kansa nzoke ennemi to biloko za biloko ezo bimisa parce que moto normal net nga boyi na koya tekina na organiser loko moko contre bandeko na nga jamais. Dans le peuple congolais, ba mama ya diaspora, ba papa ya diaspora bilenge bino ba obo bundela Congo et le monde a biso ba papa Charles Awa, ba félicitations, ba encouragement bo kitoko bo makas, nguya moto mai mo pepe zala na bino, bo zala makas na Afrique du Sud, na state partout, bo zali Belgique wapi, Angleterre sika puissance wane bandado ba moto et accompagner bino tala. Bo bundi na France, na politique ya France. Politique ya France na police française sima ya fali. To quand il fallait Congo enzoka français. Ake kopere na ba français po ba bundi sa bandeko na ye. Mais ba français ba sentir. Police et sentir. Donc awa nengi toza awa cha moto ba kata. Ba congolais. Tala na lobe loko moko risquons une fois pour toutes. Acceptons de mourir une fois pour toutes pour être sauvés une fois pour toutes. Donc papa Charles le loso na na transport mbele na kita. Biloko to sali mawana naza na kiti na zongi pe Kinshasa. Démonstration na nga yango donc na ye na démontrer biloko na baluki pe na zongi. Nzamba kela biso tout na même point d'égalité. Ah ouais, et comme les Camerounais sa spiritualité. C'est pourquoi nous sommes bino ba combattants. Moyebi ke na Congo na 3e temps Nzamba pesa bino prophète mo papa Charles o ayebi tumba ya mboka. Bo benga ka pe na téléphone. Ata na yekuna te benga na téléphone na prier. Petambo ke de bitumba wana loba tokei au nom de l'Esprit Saint grand créateur le lion du Congo. Nzambe ya ba santo ba prophète ya mboka Congo. Toke na nguya ya Nzambe ya moto mai mopepe. Nzambe zala anti na biso. Boko kende, boko bunda bitumba, boko longa. Bobundi na ba franc-maçon. Bobundi na ba rosicrucien. Bobundi na France. Bobundi na Rwanda. Bobundi na politique na bondoki ya mboka Congo. Donc, tous contre un, pour remporter victoire. Moto epeli na France. Moto wane epeli. Sur le plan spirituel, ekei. Etumbi. Ce qui moto epela qui te, il y avait 3 choses pour ça. So moto te elingeza la mo pepe moko makasi. So mo pepe te ma elinge ya intervenir bo remporter victoire. Eloko na yeki ko yebsa bino na encourager bino bana nza ni tamboka oyezali. Ni ta Congo eza ya ba passe minyo biloko prier zo mata. Ole ba police ba kitsana no ba prier biloko ba soutenir ba utiliser ba artiste musicien ba ya ko distraire ba distraction wana toboyi yango. Bato bazo kende na kata ba distraction wana ndenge na yebsaki bino bazabi bembe. Donc concert ebeti oke okoti ebembe ba sacrifier yo ke ebembe ti nkolo ba concert na mino to yepe alali. Donc osimbi Congo osimbi Nzambe ya moto mai mopepe. Alors biso na bino ki place tokotala so Nzambe tokotala na yebsi bino ba musicien Congo boloki bobomi bo modir bato bana bato bakangolami bolobi biso bituma bo comploter na ba franc-maçon na ba sorcier bo makasité na takisa bino ke bo makasité pour peuple congolais abundina ba maya moto nituka ba maya moto na police armée jusqu'aux dents. Bien aimé Macron a eu tension. Au moins Macron a eu tension. Même bango artiste on a bazana ba na kinyate po ba yeba te sort na bango e kozala nini.
baza na kimia te. France mobulu ekoti, division ekoti na kati ya mboka France. Lelo bandeko bobanga liso ba français te, bobanga liso mondele te, baza rien, baza corrompi. Et vous comprenez que France nde mobomi ya Congo. Alors nenge France a mobomi ya Congo. Alors que bitumana biso luki bitumana nzambe. France a cause moto na ba province ne tout politique na ye eza kokwea. France voit kwea tina se. Donc Macron nenga zawana aza ko suba na bilamba. Lite zokoba toko kena litwana tina suka ndenge na laki bino. Mikolo koya biso pe tokoniata bisika wana biso tokoya te makamosusu. Biso soki tozoya kuna na diaspora tokoya kaka po to réunir bino diaspora to fula bino mo pepe ya victoire ya puissance to laksaka bino ndenge nini babundaka spirituellement et physiquement. Après bitumo to kenango tina victoire na bisaki bino ke bituma fo kenango tina victoire ata ba militaire ya Belgique ya wapi baye ba tele mi Congo eza ya biso mo affronter bo kende. Donc nenge tozawa go bon vasi ba bomati neto ko banga kopola bana vengeance partout bino bozali eza temps ya vengeance. Merci pour la vengeance on a moni na kati ya Paris. Merci pour na comment obo salaki na tango ya petit héritier. Merci oya lobi ke ba remporter victoire lokuta biso to monaka ezali concert ya bibembe bakanga bado ba merwana basi bakangi bango bakembeka boko mona bango lisuste bakembeka lite zokoba bambote na bino na yaki pona encourager bino ko yebsa bino ke nazana bino elongo ngande nganga na bino ya molimo awa na kati ya mboka Congo tozo bunda bitumba tito remporter victoire to koma na otozo benga Congo tout puissant. Félicitations et l'ombe ya vengeance a bomba batela abondela bino oluki bitumba pika sikoyi token totala na yona nzambe ya mboka o ya bakoko ya mboka o nzambe ya moloto soki yo moto kokani esprit saint grand créateur. Merci pour zana biso et Belgique na maboko na yo mon pepe zwa charge ya bandoki o bakiti Belgique nguya moto mai na mon pepe zale longo na diaspora kuna na mboka Belgique Nicolas Pamani. Puisque pendant des années, la musique congolaise a dominé la scène parisienne. Il y avait des groupes de musiciens qui venaient du Congo, 4-5 par année pour jouer, remplissaient toutes les grandes salles de Paris. Mais dans l'entretemps, le Congo connaît, depuis de 25 ans, une crise politique, pas seulement une crise politique, une tragédie humaine et humanitaire qui a causé plus de 6 millions de décès. C'est le pays qui a connu la plus grosse perte humaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, les Congolais de Paris et de l'Europe se sont ressaisis. On dit, nous ne pouvons pas continuer à danser à Paris pendant qu'on tue chez nous, on viole au Congo. Et les combattants disent que tant que le pouvoir en place ne s'est pas détaché du Rwanda, qui cause des morts au Congo, et tant que la communauté internationale ne s'est pas saisie de la question des morts du Congo, puisque tous les jours les gens meurent à Beni, au Kivu et dans tout le reste du Congo, nous allons continuer à manifester pour faire passer les messages. Et aujourd'hui, tout le monde en France comprend qu'il y a des manifestants qui protestent parce qu'il y a des problèmes au Congo. Vous accusez le Rwanda. Est-ce que vous pouvez juste expliquer pour nos téléspectateurs pourquoi? Parce que le Rwanda, c'est le Rwanda qui a soutenu pratiquement tous les mouvements rebelles qui ont eu lieu au Congo. Et c'est l'invasion du Rwanda en 1996, l'invasion du Zaïre en 1996 par le pouvoir de Paul Kagame qui a ramené tous ces vents de tueries qui ont causé 6 millions de morts en République démocratique du Congo. Bomoko ya mboka. Toza na système ya digital momo. Bomoko ya mboko yo. Bomoko ya mboka. 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 Bomoko ya mboka.